mokili, oh mokili, oh mokili. Nga mari mili mona milela baninga. Bon, on est dans le kata donc na na timbate. Moi il est makasia. Tellement nazaki entre bronzer les masolo et tout ça là. Il y a un moni moi il va nous chauffer téléphone. iPhone a tindé un message. Et on a dit bon c'est pas grave. Na poussa ni kota boulot pour vous dire que nga na bossara. Surtout ba mi ibité. Nous on travaille donc en tout cas na na souci na solo na bino. Là sur le nom mambo eleka. Na mboka ici c'est Paris. Il y a le bakou de place base ya musique ezalara. Na boka ki Laurent Sokoko azana liste ya ba ingra. Parce qu'on n'a pas parole c'est tant que mopanzi sango munene ya mokili oyo. Ya mboka na biso et puis ya ba masolo et batama na kunda wana nde ba masolo nga na yaka nango. Donc na tous les infos ba liste wana avec tous les respects na ningi Sokoko yemoka panza ba liste. Nga sine expliquer bino Sokoko il est Sokoko. Mais bato bele baza ko ndimate bato bele babaki ote ya Laurent Sokoko hier il était celui qui combattait la musique. Aujourd'hui, c'est celui qui soutient la musique. Ngana est together. Donc c'est ça avec moi, c'est ça. Tu combats ce que moi j'aime, ce que moi je vous trouve que eza ya ngonde makambu to kuma no baguerre to beta no bitumba. Mais soki to komi boule moko yeba ke ngana yo mbala moto komi together. Donc na minicho yo to za together na Laurent Sokoko parce que Laurent Sokoko a komi les premiers sponsors ont soutenu le groupe Impair. Tant qu'on a une émission, Angola, je appelle Angola, na favelas de Muchachalados, soutien de Caliente, Angola, on a héritier Mvouama mon Angola, a Benginga, la vie pas parole, na uti ko soit appel ya Laurent Sokoko, yé moko na téléphone à Ebisinga ke azali wana zo soutenir groupe Impair. Donc concert il y a le 8 juillet Paris Mobimba pour bozoka yemo ba combattant mo boye ya pata punya bazo leka pona ngolobake ono concert wana Impair betate ngana bisbino ke Sokoko a changé camp a commis sikoyo na camp ça va chef ouais tranquille a commis na camp sikoyo ya bato baza pour musique et beta ça va tranquillos yeah j'ai fait un petit direct là. Ouais, je parle à mes amis. Au Bama Saboulou, mes collègues de travail. Bon, on va dans l'équipe du matin. Non, les gars, les combattants là. Ne restez pas chez vous en train de manger les Miki Langombe, en train de manger les dindons fumés, après faire les quémandations. Il y a aussi un rabambongo. Après dire non, nous sommes des combattants. Un combattant doit combattre d'abord la vie. Parce que la vie, c'est un combat. On est tout à l'heure, j'étais en train de faire des directs, ça ne marchait pas. J'étais dans mon balcon. Là, je suis dans les parkings du travail. Tout ce que vous voyez là, ce sont mes amis du boulot. Les collègues, en fait. Ce ne sont pas mes amis, c'est mes collègues de travail. Et ils ont fini. Mais moi, je suis là au parking. Je suis un peu arrivé en avance. Comme ça, je vais un peu gratter les 30 minutes pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe. Mais en attendant, mettez les cœurs, partagez-moi la vidéo parce que le soutien de Laurent Sokoko nous est cher à ce net moment. Des fois je parle en français quoi. Quand je parle en français donc tu sais que ça c'est le français parisien. C'est pas votre français de parlement là-bas. Non, ça c'est le français parisien. Non pas parole, lui s'exprime pas en français mais t'es malade toi. Tu crois que moi j'ai besoin de parler votre français et Kuba, ils ont ma bakou, ils ont ma toutou. Ça c'est le français avec Jatans. Tu vois, les Français avec Jatans, comme parlait Papa Wemba. Que son âme repose en paix. Comme parlait mon vieux Bayard de Munich, Mouchen. Comme parle mon vieux Yazaza. Il faut écouter ces gens-là, ça c'est des vrais Parisiens. Quand ils s'expriment en français, tu sens que les Français, il a une Jatans, un feeling. C'est pas tu es là, tu parles le français des philosophes, des docteurs anciens. Toi, tu crois que tu parles français, mais tu parles français du bled. Tu parles français du collège Boboto. Tu parles français, maman a préparé du foufou. Non. On lui a fait une soupe. Mais là, tu vas débarquer, va boulot, mais ça va les gars? Oh Bob. Ouais, je suis en train de faire un petit direct là, tranquillos.
faire plaisir, informer les compatriotes. Ouais, il faut. Ouais, tu connais, non? Ouais, je connais un peu, ouais. Ouais. Donc voilà. Banama, on a mis Panzana partout. Tout comme combien? Attends, non. Ah les gars, vous êtes gentils, hein? Malgré c'est la 3e vidéo que je vous fais. Mais beaucoup partagez, beaucoup côté. En tout cas, continuez à partager. Laurent Sokoko lui-même, il vient en soutien pour le groupe Impair. On a une sabatouke. Oyebi Touroko, moni mbongo oyo Sokoko pesa ki bino bo mela ki batu. Les gars, venez s'inscrire. Ba combattant ba ko beta masek, na biso biso mbongo to Laurent Sokoko, moi-même je suis là dans l'organisation. Touramboma, je vais les recruter. Parce que c'est un mec, je trouve que pour la cause de la musique, il aime trop la musique. Parce que quand il fait des émissions, il parle que de la musique. Touramboma, so lingina tchao face à face na choucha ma belle était, rejoignez-nous parce qu'il y a Laurent Sokoko. Il y a Laurent Sokoko, il y a Laurent Sokoko. Eh, et ça va pas sur Baboyo. Baboyo n'était. Eh, maman, monté ma passe. J'ai mal au cœur. Baboyo n'était. Baboyo n'était. Eh, ma petite balade va couper mystique. Parce que petit azo ko denda. Nabilo, nani, Touramboma ya ko région de Masolo. Parce que mon Laurent Sokoko au Tinda, ils apprennent à bêta tous les combattants récalcitrants. Bêta ma sec. Parce que Impair, Bobi Laurent Sokoko il a Impair. Laurent Sokoko a mutoyo, a un souci à Zahir. Laurent Sokoko a mutoyo, a un Mobutu. Muni, il y a Mungala ya solo, Mungala ya métis. Laurent il y a Mungala ya métis, Mungala solo. Impair ne tombera jamais parce que c'est une partie politique à laquelle nous avons grandi dedans. Mais là, je parle en termes de musique. Parce que na Botama, 3 mois après, Fondation Impair. Moi, je suis né au mois de janvier. Et l'Impair a été fondé, proclamé le 20 mai. Donc, je suis moine Impair, quoi. Oh, mon petit, ça va? Beau gosse. Toujours. T'as fini le boulot? Ah, tranquillos. Donc moi je suis vraiment moi na Impair, j'écoute tout. Donc moi na Impair, donc au bout olinga te ozali na kati Impair. Alors pour ces nostalgiques des Impair, les vrais Impair, pas les Impair des escrocs qu'on a aujourd'hui là, des sauts, des bouquets, des miyibi. Tu vois les drapeaux là. Donc Laurent Sokoko, il va mettre l'argent. Laurent, Kalano, oh, non, ça va. Vous en direct? Non, direct. Ah! Il y a la photo, il y a un jidoka. Il y a un jidoka. Pourtant, on a le blague. Il y a un masse. Oh, le boss Eric. Il y a un masse. Oh, masse na jidoka. Donc, ce qu'on met qui? Oh, non, il y a un calon na boulot. Tam ta beto. Yeah, jidoka. Beto na ipone, benozi ipone, bamami na pavement. Oh, goudron, yeah. So bogi mout na goudron, ako fracasser ba côté ni. Ako bouga na bassin, hein. À tout à l'heure. Ah, tout à l'heure, j'arrive. Merci. J'arrive. Oh, massa na jidoka. Ya congolais ko donc oh yolo yenge ako beto donc na ba garde du corps na boulot. Donc ya on loba Laurent Sokoko moni ba mbongo yo bimisaki wana ebele. Ba liste wana zotanga wana obi kinga sanga mtema passe. Na bi aba mbongo pena mais alobi na biso ke ako soutenir Impair ba ko mela soyi, mettez les cœurs pour niveau comme le 8 juillet na biso na la cigale ba ko mela soyi. On a cigale na ka fallait échouaki. Cette fois-ci boya ebele. Boya ta spectacle. Ya bana Impair. Vous avez un spectacle avant d'ouler. Bah, bête à batou ba ipone pour mon Laurent Sokoko au chat. Ba t-shirt. Ngai. Liya mana feti te metika la ngai. Pour ngai kaka. Makamboyo. Donc, on a big boya et belé le 8 juillet. Groupe Impair Zoya. De soutien au Ezako Zanga. Pour groupe, pour nous les zongi. Laurent Sokoko a bindu les zongi. Il y a financé 60 000 à pesa pour un hôtel pour un concert à faire. 60 000 balia yango kakaboy. Papi volga yon a l'équipe.
à mon ata iloroté poudre aux yeux bouquet tout azoko fionuka ndako bomuna ngotonga na mbandaka bambongo sokoko tindaka nzoka ya beta ba brique bokechu omuna ngozangi ya Laurent Sokoko na mukili oyo ko dondo akate na minute biso to zuye akomi kota batandule mettez le cœur bomoni te que to soye to sukolae Laurent Sokoko iyaka to sukolayo mais le 8 juillet deux jours Laurent Sokoko sukwama pour ndule wana un père ba t-shirt to bomona kuna un père et zala donc c'est différent pour la première fois bon ba t-shirt on te dévoilé avant concert une semaine 2 semaines avant ba vente de t-shirt et banda Laurent Sokoko chambongo to te ka ba t-shirt na faux prix toutes les façons les système au sombi billet na on a prévente aux t-shirt ce que somba qui billet na prévente là le jour J tu vas acheter les t-shirts à l'entrée pour différencier des couleurs il y a ba malfrat ba escroc bande bande armée à musique bande de Wallace bande de Bouddha bande de Fakwa de Balado donc bwana bakoteka ba t-shirt mais mbongo ya makasi de sous ko pesama pona ko motiver ba pomba ya Paris ba tout à ma confine, tout celui qui va venir, soi-disant, yo kanga un père nini basalité. Bon sanga non mettez le cœur nini basalité. Mbalaboni ba kobenga yo semeki. O nazana ba dollar, ba jeune ba bimi boye, ba bête musique et puis boye bolobio, bravo les gars, vous qui combattez. Bango ba ikrenyet. Ba Zelensky pendo sentir na kacha mboka. Mais d'accord na bon mais na minute le quoi ba ya Paris to comme ensemble na minute le quoi Sokoko atiki bino bolibo troubler mutu o Sokoko ya ko mabanga Sokoko ya ko zonde concert aye o zo concert ya mobimba donc vous comprendre que mabanga na bino na e yaki mais là Sokoko zo concert ya mobimba le 8 juillet chambongo na ye a zo concert ya le 8 juillet pour Sokoko biso to bien pa na bino to bien na biso Sokoko et pas Sami Chintu emba Laurent Sokoko mais là le 8 juillet to sukola Sokoko moni mutumba amétis Sokoko a mundele en fait Sokoko suki comme makasi Sokoko tenkimi pona nini zaki na ba malfaiteurs bande de groupes armés Kagame l'adversaire a proclamé mon Congo en défi à la guerre. Bon, ouais, bino. Bato ba bomaki mboka, bangote mtu botake bana mboka, ba musicien ba simple. Vous croyez que Sokoko il allait rester avec vous pour nous financer bino botake les citoyens, les paisibles citoyens congolais? Moi là je viens faire mon boulot, mon travail. Bah ça va filer ba boulot ba bimi ba kei. Pourquoi pas les musiciens? De bino bozang na sentiment de bomona fabrica ça y est ba mise ba kimi boyo kelengi. Ta ba miso ba mise fini. Boket yo mbondani nga obeta yo oyo boka Sokoko. Mbondaro ko kutu tokoti to sel clip déjà mbondaro ke bi makala te oyo ka son. Ezo yo ba son na yo zanango. Ba son ya lelo. Son lumière yo e maramwana. Bo comme si Sokoko fané tenkimie suki ya Sokoko ikubi métis mutazaka mwana mundele suki lala suki ya Sokoko ikomi on dirait mutu azikisi suki na moi ya la raté. Est-ce que vous comprenez? Le 8 juillet vous comprenez que Sokoko comme na bana un père donc ayeko so comme ni mabanga solo Laurent Sokoko ozwa champ ya mubimba bana champ ba beta seko bana maya moni champ na seko bozonga na studio bo bakisa komba Laurent Sokoko ya Laurent Sokoko tondimio Laurent Sokoko longonya Sokoko Sokoko yo tiki flambo Sokoko maboko pete papa on a improvisé pourquoi tu as improvisé bon pour Sokoko ya Laurent Sokoko tinda mbongo batindi 60 000 ba combattant pour réfléchir
60 000 $ pour nous retomber gare de Lyon. Bolia combien? Bakanga batu. Batu a cagnotte baya ba odombo. Oh cagnotte pour nous libérer batu bakanga. Batu abimo fele. Mbonga cagnotte wapi yango. Boyoka sangwa cagnotte yombi aloba. Est-ce que ngam na loba? Yombi na Corée. Sokoko yewana. Oki ba vérité. Yombi wanda ko soutenir. Ya Laurent Sokoko pesa. Oyoki ba vérité. Boke cha otonganda kuna mbonga Laurent Sokoko linga wangana. Boke chomoni ba gwana yo e kangaka edi bolondo na eso ba soda na edi bolondo ki diba eso kutalia $700. Eso combien na kozo eso kozongi sambongo wana te. Okolia mbongo wana yo fufu na soupe e kangami wa ezau $700 au pesa Sokoko Sokoko on pesa $700 so lingi $700 wana benga bana impère tinda ngo bakeno kabula ba shege fufu ba pesa ngo ba shege fufu na zandu bana impère bo pesa nino ba benga ni epesa mpesa na bino ye nanyo comment il s'appelle eso me fils e kanja Zombongo wana tinda ngo pa bana impère bagendo pesa fufu na bashege na zandu Sokoko na mbongo a besoin mbongo na hote ningi na zuba message et pas ya héritier mvama nakacha Luanda abisinga Sokoko na besoin mbongo na yote petina nga Fabiola moda de rua balobi Sokoko na besoin $700 na hote ya ndambo lingo tinda wana somba ba brick na yo loko yo monoko zo tonga betsa ba brick kozong sela Sokoko mbongo tana besoin ngota sa kabaki yo bokechu mbongo wana o Sokoko pesa yo zwana yango mais yeba ke pona libanga azozwa concert à Mobimba le 8 juillet bana impère ba obeta na la Cigale donc le 8 juillet Sokoko concert ya Mobimba pona olaxa symboliquement que musique ezonge puis financement ngam tuna komi na financement ngam na en tout cas, les politiques dynamiques, ngam na nota ke Sokoko lobby. En tout cas, Léonard n'a pour Sokoko. Angaye, si l'ubadiata, la politique est dynamique. Angaye, Eva Moiri, Angaye, William Kankou, Angaye, bagan lecteur, Angaye, maman présidente Petroni Kabel na London. Yem sa kabibi démonstration. Yem tazora suki ya Samson na Dalila. Et comme Bolanzela, to komina Sokoko. Vigimbu imama pasa. Nebiso to komina Sokoko. Cédric Aloui, yebisa Toto Exo. To komina Sokoko. Bo panza sango. Sokoko komina biso. Siko bino ba diversaire. Ebele mbongo wana bo monoko so biso to résister sans l'art. Bon ce que l'art wana angaye. Ya Laurent Sokoko so atineti 15 000. Wana zaka pona ba pomba. 15 000. Na zuka na kozo combien de pomba? Na kozo 30 pomba. Na 15 000, $500. Dilanga makofi. Bo bete langa batu. Donc on est encore côté na Cigale, les côté Montmartre. Donc match retour. Donc remontada yandoule. Donc namona matutu. Donc faut pas vidéo. Namona penda ke o nasalaka combattante, teni on a somba ki pona le 30 juin. Mzako mekaka kandeni na kolata na stade Kamanyola. Ah! Yo teni ya stade Kamanyola kolata ngole 8 juillet. Concert c'est le kaki. On a outaki ki sasa li kofi. Donc ba betama Laurent Sokoko chambon manger. Ozo beta mutu donc ozo mona 500 € na poche. À part wana susu, to ozo bana gare du Nord, so base gare du Nord pe baza après, ba on peut fou moi 5000 moko boye, ya balangwa. Ba mela balangwa na donc otindi 5000 wana, moni ba mbongo wana ozo tanga na liste. Sko sindango sko pana ngai wana sko agence la grâce na changé yesko wana otina pa Manu Luvaka agence Manu Luvaka na markade wana pa ya pasteur leader mbongo kwela wana polena oyamba mona zwango na taliba to Château Rouge na simbisi balar na kiti kota base gare du Nord na simbisi 5000 ya ba mela balangwa bongo siko na ba mona yo Zoya kuna onga combattant. Frappe. Vidéo à l'appui. Au betami ba filmer yo batindel Sokoko.
au betami ba filmer ba tindeli sokoko. Donc niveau au betama po, bo betama avec mbongo. Bo comprenez maintenant que non, match me bal 6 me baluga 9. Sokoko comme na kandoule. Bo politi. Bo poli mettez les cœurs. Ba polito ba polite mettez les cœurs. Tant on a ebisa ki bino ke baya ya air yango ya ko solo la. Chuga mogalo. Chuga mungalo. Na ebisa ki bango. Air ya ko solo la yango yo. Air ya ko solo la negrita munde na ebisa ki bango boya to bokota na idéologie. Bo bandolia ba mbongo moko boyo ka pourcentage ya combat, bo ma tête haute. Bango teti. Siko sokoko Laurent. A longwe na kanabino. A comme na kaya ndule. Première première épreuve. Hein? Épreuve. Hein? Première épreuve pour prouver que non, yem dans on laisse combat. Alors ça on le wish na groupe impair. Non bon mon était campagne banimba mo. Pourquoi ça ngana motivation ka bomba mon na la mogi na tongo. Samedi na tagaki sokokoti. Frappeur, tout ce que vous voulez. Tout comme journée. Le mardi, n'a changé. N'a changé. Pour nous sentir. Sokoko, ben nous t'en avons liste. C'était. Joyo. Sokoko, au frappé kuna, au ena au côté na biso. Nous les arabes, on a blanchissement d'argent. Il y a tout blanchir. N'a pas la vérité. Nous les loka bankale. Il y a tout blanchir. Tout blanchir mbongo, tout sukolo. Ozonga pembe. Sokoko pembe. Sokoko métis. Hein? Ya Laurent Sokoko suki lala. Ozongo zamina suki ndenge donc zazu zantsuki me ya mbotika. Tala bato kenoko zana bango bakimisio pembe. Suki limwe na mutu. Sokoko komi lokwa ngai yo. Oh, yo kuma lokola ngai. Sokoko yo tokoza no temoko. Yo mundele ti. Sokoko mundele. Comment yo Sokoko tokoma no temoko likola banani ba malfrat. Malfaiteur. Escroc. Boké tu n'as bisio mbunde toboki. Vous comprenez? Vous bête ngongi na bisio mbunde toboki na minicho kolukangote pour égoler les 8 juillet na la cigale. Et puis yo soye ye bango yo banoko otokozwa. Funa zulu yo dans l'équipe de 4. Équipe de 4 wana yo ba pourrer au pena pour we ba ke ko tiko na commissariat. Ça va mon ami? Check. Bah pourré ou pourré. Bah je peux n'avoir beko. Bah quel bah qui tient na commissariat yeyo muta bracelet au tikala. Tout o nengo o kimaka o ishapaka. Kisi no wana ya nini o? Azana kisa nini? Boke tozana kisa nini? Kisa ngembo. Concert ezana moi. Toi n'était le 8 juillet. Ngembo na 18h moisa o mona mona ngembo bimana moi yaka susu kisino ngembo wana zaka nango olimwaka kanga mana ebisio plutôt que nikotiko kuna na commissariat batiki auto filmer sokoko abinini ba ouais bla 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 wana masanga camerounais sokoko abi boza refoulé ana ba plan na ebela ko reverser mais yo aux a reflé le roi moi moké. Donc likolo ya kolinga ko matoyele ka mutu soko ye jour ozonga kini ya mwana. Ba chop na avion pa. Oui non, Fatia abi non, j'ai pas de problème avec lui. Il peut venir. Ba ken ambassade ba reconnaître pour ambassadeur wa yo na pour la musique. Yo za contre à reconnaître le congolais artistes et musiciens. Ba zio ba cheo na avion. Ok Kisasa okozonga Kisasa le 8 juillet yaka le 8 juillet Sokoko Laurent Sokoko soyez les bienvenus na kanabiso ya batandule soyez les bienvenus et puis bitumbeya na mboka Sokoko fotinda mbongo pona madeso ba soda azo futa eza kwa neto so babenga ngoni na ba musulman bazana lo mu balobanga ozo payer ba osomba ba masumu na yo Sokoko za bilongo Sokoko za musulman. Pour niveau de pratique, on dirait aux musulmans, Laurent. Laurent, ça peut pas être musulman. Donc, Azara Laurent. Donc, Laurent Sokoko, au ressemble à Madesu. Pour nous bonzela. Hein? Au lieu de bonzela. Donc, là-bas, dim.
pona kosomba masumu na ye bamadeso ekozala pona eva moiri somba madeso basoda pona guerre effort de guerre po biso tochanger système ye mondenga expliquaki bangolele bayaki na Congo basama ngona babeta musique mais guerre ya lai kaka siko ye pe aye na système wana bangolele bayalaki nango na ke bitumba mais musique ezobeta yango wana partie à l'art ya sokoko msoko cha to somba madeso basoda soutien pour nos madeso basoda balia pour madeso ça bien madeso ça pour nous diminuer basoda madeso ça pour nous pèse sa force beaucoup de fer ils ont madeso beaucoup de protéines basoda bazala konzo po to bundana Kagame e bake to bina ndombolo to bina musique mais to na guerre na e le roi ya luki biso a chapiso un défi a bake deux fois te alors yo soko za combattant so linga Congo yango yo sala ke ozobunda pona Congo poto moni pa ba ukrainien yo ganisi Zelensky azana binemite mais pour la cause il y a protection à territoire na bango unité à territoire na bango ils ont déposé les différences ils ont mis des différents à côté pour aller combattre chez eux. Alors vous qui dites vous êtes combattant, c'est le moment d'éprouver votre combat là. C'est le moment. C'est pas je suis combattant dans les blabla. Je suis combattant seulement quand il y a Ranson qui veut jouer. Je suis combattant quand il y a Fali veut mettre son concert à Bercy. Je suis combattant quand Kofi Olomide veut jouer. Je suis combattant quand tu vois les impairs. Balingi babeta concert à Vina Bango. Première fois baya poto. Là toi tu deviens combattant. Non, ça c'est pas le combat. Ça c'est dit n'importe quoi. On se comprend. Et puis si on est combattant. On me dit maramuna lobé de se pelisoté. Il y a kana ko beto coup de tête moko hein. On comprend que natikali na makambo belete na nzoto mais coup de tête na garder ozo nyoka mubi kudu ozo dit kudu okina likofi po eko raté et là on raté cheneza coup de tête o beto coup de tête en bourse okina mburu yo mole au moins non ingeta weza ko sala te pa kabile sali pa nayo ingeta on no kuya kuna pendo senti binake e makale kale combattant combattant yo guerre bimi yango Kagame a déclaré guerre contre le Congo tout moniota o ya obanda combat na ngana musique ya impère il faut beaucoup bêta masek cette fois-ci faut beaucoup bêta masek pour te foutre batu pour ba bêta batu et puis tu vois ba ya za ko somba ba mercenaire technique a ina ngotoro to zo ba mercenaire wana libérien, nani, moyen l'argent. Soko quoi de l'argent. Pour le bas, il y a soko quoi ça mbongo ta kim sa fachi beto. Soko a combien de fachi. Pour soutenir musique égale pour soutenir fachi. Simple à comprendre, sans polémique. Donc comme ni na moni ba mai ba obena. Mettez-moi l'heure là s'il vous plaît. Faut que boulot. Il est quelle heure là? Il est quelle heure? Mettez-moi l'heure s'il vous plaît, je vais voir le timing. Et yo gagne pas parole, ça. Yo gagne, il y a bien. Beta masek. Remontada, l'homme te chara ba vidéo. Luka titre moko peno sentir que osoba Monica titre pamba ba pakati. Chela bango ba chaîne tout. O linga ma musique bocha vidéo na ngam na permettre bino. Sokoko soutient les groupes MPR à 100%. Il va mettre de l'argent pour nous prouver bayuma wana. Bochelinga RD. RIE eza babi voilà. Tozo comme na Sokoko. Bon to bomba. 12h30. 10 minutes encore. Na 40 na côté pour nous banda 13h. Idéologie. To comme na Laurent Sokoko. Tozuye pe ya mubimba sans discussion. Frappeur ou pas frappeur, tozuye. To laver, comme pembe le quoi single dans l'autre. Pembe. Avec Medusa. Medusa de Versace. Koto sous Medusa de Versace. Koto Tupac. Kokoli Bogardi, Boni Bogo. Oza pona obonze li bandia, po li bandia tela ki. Yo muto parola produit keba. Zola ta suba chapeau moye. Moi li bandia ozo toka. Ozo produit ozo toka li bandia comme pembe donc et quand tu sous chuma. Omo banga olongola chapeau zo banga. Ozala ka ndenge nini ha? Kolia na chapeau.
farate na chapeau, ko lave na chapeau, ko makamnyos na chapeau. Bon ce que le okuta na skona et tutana yango ya bokechu. Obangisa maman. Et tutana. Eli bandi. Bokechu. Bokechu chachoko. Mais on te late. Ngai bokechu. Mbonga sokoko sisi na batibi. Omnengo ko yinda turo, ko yinda oyo boyibi sokoko pembe ezalaka te pesa ngai pembe na pesa yo mohindo o système koko mbele bayibi ye pembe sokoko ako misiko kota papa paroles bosambweti ya Laurent Sokoko metiola ya Laurent Sokoko mwana mundele sukelala oli banga esko kote na metele ke tono boka Laurent Sokoko boy ya Laurent Sokoko metiola ya Laurent Sokoko mwana mundele sukelala Laurent fotika suki tikela bango chevedi to changer yo Laurent Sokoko mwana mundele sukela bakomisi mutu mudagane mechola bakomisi mwindu basiseye bapompeye ye abeti Laurent Sokoko sana nyona ko bingene ngana changer alongwe frapper akomina ni bazonga ngene mutu apesa ba Robert Dubois bon samaritain alongwe kota ba frapper ata boye na bakombo tu bo pesa to boyi to zuye to lave akoma pembe akuzongela tena ye Laurent Sokoko okozongela tena yo tala koto kendaki tala batwana comment metisa koko ma mwindu ndengwana ba problème ba koti Sokoko na ba problème atali avi meno Koffi Olomide coup de chapeau venant mon pas malgré ba pesa ko étoile TV biso to tche étoile na mutema Koffi Olomide étoile na ezali parce que yonde mutu obeti macho yo Sokoko abungula mutema Sokoko Koffi Olomide pas kozane pe évangéliste sandaka zali Koffi Olomide ko zape évangéliste te pour comme était ni na te na Sokoko abongola e mutema Sokoko pa bongwani osenti bina ke ingaye Koffi Olomide ozana étoile to pesu étoile wana mon étoile ba ya ko fente wana to zongo to pesu Hollywood ya biso na kati mutema do le 8 juillet to kocholo étoile wana na la Cigale po yonde oyena Sokoko apesa mbongo o nyoso ndo boka tunezo niveau bo omela soyi po niveau Sokoko ko fois ba dollar au canton azo fois ba dollar pour le groupe Imperga de premier concert il y a pas tout l'amparaba mon nom élevé bozongo le 8 juillet avec Laurent Sokoko présent na terrain yé moko mutu boluka karoya bo sentir Laurent Sokoko en plein Paris Laurent Sokoko comme la chemise Laurent mutu ameli ba masanga na concert à Zaiko lobi na ngotongo etani mbongo esili Laurent Sokoko comme ba chemise moko dongi mais beaucoup mona Laurent Sokoko ya filage avec Gina Yves Saint Laurent mukasa na lokolo chemise à Versace à fila pour les hommes homme sérieux chemise à foulard mais ba fila ya Versace à fila ceinture à Versace ya Turquie ya Champs-Élysées pour ça na bambongo na maintenant tolo baté niveau onyo kwama biso tozu Laurent Sokoko bosambwe do ba YouTube mukili mobimba bocha partout Eva Moiri Panza Sango bana Londres ndega na ebiseki bino bo partager vidéo ekende partout concert ezongi kombe sila na Paris to tikala na combattant mo leader na ba nyonso ba combattant tout boyebaki ya kala na ba vida Tchoura Mboma leader ya tous les combattants po yazo beta forme o sentir ezo kende ndenga Paris bo monite mususu na bimi kuna agela tabaninyo agela taba discourage oya esko ba discourage ya Tchoura Mboma lekango po ya eza makasi ndire ba poso nzete on ba discourage ndenge ni wana na bia yo oke la discourage de la tele yo ka kipondo ba Tchoura Mboma tellement ba discourage yo poke la ba discourage o moni siko ya yo on dirait poso nzete wana sona la jango na ozoka
Jini comment jini goza lokwa poso nzete eningana te. Jini kuba oche filage jini me bouger te. Non. Yaya uti tirikita shusha mabele. Papi kadiata. Est-ce que na tiriki bozo sala ba discoire da bogali bongongo est-ce que bilamba la monge bela ngana lobaki zeki o wana. O wana na comprendre ngo teza makasi. Ya chura mboma yaki pete. Et là, ondulation ya corps. Mais oya yo et makasi. Oya yo wana za ba discoire to comprendre. Et où tu Roumanie peut pas commencer à ba plan. On fait ça ba Roumanie hein. On a limité na tiriki ba lambara bien. Banzungu eza kune lambara bien. On sentit ici pete. Mais oya yo ezaki kuba et yaki makasi. Donc chura mboma mtako diriger bino. Toko solo la na chura mboma. O tubo tikali bo beta maseki. Bo beta maseki, bo matabo kita bo beta malewijie. Oga boya. Boya bo sare mo boye. Première fois bo mo na non combattre beta mi ba katie bilamba atika na caleçon. Ba filmer bo moni mo ndiki la wana na mo sa bandi zemi ya 2 mois, 3 mois. Donc pesi na non ndiki et puis aller fufuna pondo. On yo mo no mbali ba tuno na zemi. Moi m'attaque wane kita et bima na vidéo au sambo libelo tika mbogo okende mes au senti jika ki ma pare kende za musu boke bamboga mo ba mes bamboga ba mes boke bamboga mo bamboga okenda lema to kimi so pare okenda lema lema donc so bamboga ni na okenda drôle tika paro kenda dre comment ya na train ya vitesse 30 minutes comme paro ko ti boulot bimimbango déjà de toute façon nous ça la rater orelia ba kaf no kuna ba chômeur na ke boulot et rekoki to kuta mbasima partagez-moi la vidéo hein et tambola partout na mokili tigana zouré ta Paris appelle Bruxelles appelle Paris Laurent Sokoko comme na biso ya donc nengezana to chili mandoki na se donc luka ba produit zong saraba métis pembe na bango ba nyokoli etanenga indi ba commissaire violé ezala rati faut zongela pembe na yaza jeune to kondi mateke non Laurent Sokoko vieillir bo esimbate bon ngake musala to kutani na mbala sima et puis on est là ensemble toujours avec Laurent Sokoko qui soutient la musique congolaise qui soutient les FARDC ça aussi faut pas oublier toi na guerre côté est les FARDC on est là motivé les gars nous vous soutenons. Et puis ma desu ya Laurent Sokoko zoya bozo ma desu ya Laurent Sokoko et vous la bino na front apo na ko somba ba masumu nyonso sala mais on est ensemble aza déjà na biso ko fait le mide étoile na yo ozu yango déjà na mitema na biso étoile les ali zala poser félicitations na négociation salini to senti pendant que ambassadeur culturel représentant ya rumba congolaise donc passeport rouge na ozo mérité. Il faut reconnaître les gars quand il a fait le boulot. Bien que Totonga qui comment filmer batou ou comment banque ça va tout benga yo pour enregistrer biso. Mais na musala au sali pour Laurent Sokoko, félicitations, coup de chapeau. On est ensemble together. Zongisa you arena. Mais en attendant de soutenir non impère. J'espère que tu seras invité. Bana impère faut bien inviter Koffi Olomide, on a pendant pour représenter Ndenga Sali mission à Sali pour Laurent Sokoko, et une mission à féliciter. Donc un ambassadeur de culture, c'est ça qu'on veut. Passeport rouge, Sala. Check. Tokuta un ambassadeur. Merci beaucoup. Ciao.